Mbote mingi balandi ya Shaya Mokonzi TV. Merci na bokebi nyonso ndenge bozali wana. Tole kisatango oyo elongo na bino. Tokumisi tata Nzambe oyo apesi biso nzoto makasi. Riboki alelo ezali elubu ya bana poto. Na elubu ya bana poto alelo na memeli bino cuisse de poulet mayo. Pona yango esengeli tozala na cuisse de poulet na biso, tozali pe na ba ingrédients na biso, pe tozali na matériel oyo tokoki kosalila. Voilà pourquoi na biso bana poto comme penza ngonga ezalaka mingi te comme bamindele balobi le temps c'est de l'argent. Donc esengeli mama pona okende na lombango penza na mapusa na yo kobongisa nanu oyo esengeli biloko nyonso oyo oza nango besoin. Opusi yango pembeni pono luka luka te nde kosunga yo okende vraiment na lombangu na bolambi na yo. Yangwana na si na bongisaki oyo ezalaki bibundeli oyo tokozala nango posa na elubu na biso ya bana poto ya lelo. Donc na yango esengeli tozala na plat oyo ekokende na kati ya four na biso. Tozali pe na mutalaka na biso. Tokozala na besoin ya papier cuisson. Kasi na baye oyo bakozali na papier oyo te, bokoki ko utiliser ba papier oyo ezalaka emballage ya ba sac ya farine. Nakanisi nazalaki bien clair. Donc sac ya farine, soki ba mama basombi farine, ba sac na yango nde okoki kosomba to pe kosenga pour remplacer papier na biso ya cuisson. Mais biso comme tozali na poto, toza na babiloko wana te, yango moni tosalelaka des fois biloko ezali adapté mondele ateli biso. Mais sinon le meilleur na goût, je pense que ezali ya sac ya farine eleki goût. Voilà, toza na besoin nango. Tokozala na besoin ya enikeli na biso to pe rappel pona konika bouillon na biso. Tokozala na besoin ya jus na biso ya citron pe na mwandambo ya ketchup. Mais esengeli na lakisa bino yango wana ezalaki matériel. Sikoyo bomoni cuisse de poulet na ngai na sukolaki déjà, maboko na ngai ezali propre. Na kolakisa ndenge nini na sukolaki malgré tout eza déjà prêt. Nazwi cuisse na ngai na longoli oyo tobengaka bazei. Bomoni yango tout ezali lisusu te. Tout aussi tolongoli. Tango tolongoli yango bien, tolongoli nyonso tout, tosukoli bien na mai ya liboso, pe na sukoli na mai ya mibale. Nde na mai na nga ya misatu nazwi balutu na nga mibale ya jus de citron na biso. Nde na kamati na tina kati. Jus na biso ya citron yango yo. Mais okoki kozala pe na citron na yo ya mbuma, ozwi demi citron na yo. Otangisi yango na kati ya mai oyo ozosukolela soso na yo. Otiki yango evandi pendant au moins 5 minutes. Après okolongola cuisse de poulet na yo. Pe okei lisusu ko rincer yango na mai mosusu ya propre. Nde cuisse na yo ekomi boye. Tango cuisse na yo ekomi boye, esengeli sikoyo koyeba eloko nini ekosala ke cuisse na yo ezala bien. Yango wana ndenge nalobaki ke tokozala na besoin ya bouillon na biso. Toza na besoin ya bouillon, toza na besoin ya moutarde, toza na besoin ya huile, toza na besoin ya poivre, pe tokozala na besoin ya ketchup. Ketchup pourquoi? Parce que ezali cuisse. Soki totia yango tomate concentré ezalaka pona kobela pe kolongwa solo na ngai nango, il faut eumela. Yango wana nakozwa mwa ketchup moke pona juste colorer, pona kopesa coloration kaka na cuisse na biso. Mais sinon utilité vraiment ya ketchup ezalaki mingi te. Mais pona coloration naboyi kotia colorant disons, yango tokotia un peu de ketchup. Mais cette ketchup aussi azana mwa feeling na ye parce que azali ketchup au piment. Donc il y a un peu du piquant dedans.
yango na kosepeli na ketchup oyo. Donc ketchup na biso yeyo toza na ingrédients na biso tous les 5 na table. Na ingrédients na biso tokobanda ko assaisonner soso na biso. Kasi eloko oyo na yebisaki bino ke toujours soki bozali kokota na chez Yaya Mokonzi TV ekozala toujours na ba bonus. Et bonus ezali po ezali eloko moko oyo yo oyebi pe ya msusu oyebi te tokoya kobakisaka na oyo yo oyebaki ou bien pe na oyo oyebaki te obakisi ozwi mayele. Donc na juste cuisse na ngai na sukoli bien nde na zwi papier oyo tobengaka sopalin ou bien essuie-tout na tiaki nde tozwaki soso na biso totiaki likolo po elongwa ebimisa mai. Voilà. Bomoni ndenge komi mouillé. Donc soso na biso ebimisi mai nango nyonso parce que soki ebimisi mai te ekosenga ke na ntango ya cuisson ezala na mai ebele. Mais or ezali soso ya kotumba toza nango besoin ekoka kozala vraiment na mai te. Yango bomoni natiaki papier na ngai wana po ekoka kobimisa mai nango. Voilà. Donc après na kozwa l'ingrédient na ngai nyonso pona assaisonner maintenant biloko na ngai. Donc na yango tokobandaka toujours na oyo ezali ke biloko ingrédient ya poussière. Na éviter pourquoi mais eza toujours un plus. Donc toza toujours na besoin ya kobanda ko assaisonner pe na propriété disons obandi na ingrédient na yo en poudre. Toza na besoin kaka ya lutu moko amuke ya poivre, bouillon na biso yango moko ya soso. Pourquoi bouillon ya soso? Parce que tozolamba soso, donc esengeli totia ye pe bouillon ya soso. Soki tokolamba viande tokotia ye pe bouillon ya viande. Soki okolamba poisson okotia ye bouillon ya crevette. Donc c'est comme ça. Bouillon ya soso okoki komeka mama nanga eza penza trop salé. Donc c'est pas vraiment trop salé. Et pourquoi nazui bouillon oyo ezali ya kib ou bouillon ya mbuma? Juste ezali pour la question ya dosage. Ezali pour la question ya dosage. Nalingaka mingi kosalela bouillon oyo parce que totie boye après tokozwa moutarde na biso pe na ketchup toye kotia. Donc na kotia juste eza une cuillerée à soupe, pardon, à café pour na cuisse moko et deuxième cuillerée aussi pour na cuisse moko. Donc cuisse moko eza na besoin ya une cuillère à moutarde, eza na besoin ya demi cuillère ya poivre. Vous voyez yango na tiaki ba cuillère pour na bozala na mémoire na côté ko doser. Na banda koloba pourquoi toko assaisonner biloko na biso na kibi ya dosage parce que soko jui kib oyo tozala kanango ya po en tout cas maman a ko se contrôler te ba kibu wana eza bien te pour na santé. Donc soki tozo ko tiango na bilia to na biloko na biso ya kolia esengeli kozala na mémoire ya ko doser ngo vraiment ndenge esengeli. Po oyo tomoni ezali kibi ya mundele pona koloba ke mundele pe aliaka ba kibi mais ayebi ndenge ya ko doser yango. Mais tant tozwaka bouillon oyo ya po des fois kotia yango cuillère oyo même pas ya soupe mais oyo tobalolaka nango biloko otie vome ebele eza bien pour la santé, eza bien te pour la santé. Donc nga natiaka juste kaka kibu moko soki ekoki mungwa te nde nakobakisa mungwa. Donc na biloko na obe na nzungu yo zolamba mama esengeli kotia kaka kibu moko yango tobengi yango kibu. Donc nakotia moko soki mungwa ekoki te nabakisi mungwa oyo ezali kesel na nga normal. Voilà, c'était un peu ça. Après tokoya kobakisa ketchup na biso. Mwanda mona biso ya ketchup ba mama nde tokomi kobakisa ketchup na biso. Soki tobakisi ketchup na biso aussi parce que comme eza piquant, moutarde aussi ça pique un tout petit peu. Donc naza juste na besoin ya une cuillerée ya ketchup. Wana maboko eza propre, donc tokokende ko assaisonner bien poulet na biso.
ensemble. Voilà. Vraiment, il faut assaisonner en bien. Et après avoir assaisonné, au côté kango et à la mariner au moins pendant 1 heure du temps. Mais ceux qui osent presser, pendant 30 minutes aussi, et propose à la bien. Mais comme osent l'oublier à bana poto, et que le temps c'est de l'argent, tous à la penza na tango mingi ke, ceux qui oyebi ko yamba bapa na yo, et que ngo sa la bango poulet mayo oyo, okoki ko assaisonner la veille. Donc na pourquoi ceux qui osa penza na moi temps na yo, o sukoli poulet na yo très bien, o assaisonner ngo, o mariner ngo bien, o tikango elali na réfrigérateur et non na congélateur. O là il sango bien na frigo na yo. Voilà. Bon moni soso na biso eza na maïté, plateau na nga pe eza na maïté. Donc ça c'est bien. Soso na biso yango yo. Voilà. Donc tokokende kotika yango na frigo. Faut tokotisa yango na frigo, otia yango na plat moko eza adapté. Mingi kozala plat ya plastique. Okangi yango papier film ou mufinuko na yango nde okekotisa yango na frigo pona ekoka kozala mariner. Comme que ngai esi na bongisaki déjà, donc na salaki déjà en avance marinade na ngai yango oyo wana tozokende kotia yango na four. Donc moi ezalaki juste parenthèse na salaki yango en avance pona ko racheter temps, mais oyo na salaki yango depuis tongo na marinaki déjà nde tozokokende kotia yango na four. Bomonaki natiaki nanu huile te parce que oyo ezalaki na frigo, mais soki okosala yango aussi to ndeti oyo natie bokoki kotia huile, mais comme il y a outil na réfrigérateur nde nakoya kobakisa huile na ngai likolo boye nabakisi huile comme ça. L'huile aussi c'est à peu près 2 cuillères, donc cuisse moko azana droit ya cuillère moko ya soupe ya l'huile. Pour l'huile c'est très important bandeko na ngai na kati ya biloko ezate parce que tozokima munene que l'huile na tolia lisusu l'huile te. L'huile est très important dans nzoto ya mutu, mais koyeba l'huile nini okoki kosalela pe ndenge na kodoser yango. Donc natie juste 3 cuillères à soupe à peu près parce que maman atlambaka na misu na maboko. Donc cuisse moko aza na droit ya cuillère na ye moko ya huile. Donc là tozokende tia yango na four comme ça. Moi esthétique ba maman il faut ezalaka toujours ndenge ozotia ba ingrédients na yo na biloko na yo. Voilà. Donc awa tokomi kokotisa cuisse na biso mwa moke na four bongo tokutani na tango moke. Merci. Bon awa tozongi sikoyo parce que poulet na biso efandaki na four à 180 degrés au moins 30 minutes. Au bout il y a 15 minutes na tourner, 15 minutes encore na tourner côté mususu nde bomoni yango ebimi ndenge ezali. Bon natiki bino mwa moke po tokoka kokata soso na biso. Si voilà l'assiette na biso yango présenté avec la pomme de terre comme vous voulez. Avec la pomme de terre yango yo poulet mayo na biso version kwanga na biso yango yo avec du piment en poudre. Voilà nos 2 assiettes. Beta pezalaki ya ko assaisonner ko mariner ko tia na four pe toye kozwa ngo tobimisi na four tokati tokangi na papier cuisson. Avant que ya kokanga na papier cuisson eza na étape oyo bomoni te malheureusement c'était filmé mais ejuité ezalaki étape que
avant ya kotia poulet na biso na papier natiaki oignon nazalaki na besoin ya 2 oignons na poivron yango nalingi nalakisa bino poivron grillé oyo tosombaka na rayon na biso tosombaka batomate donc poivron na biso oyo ezali rouge grillé yango nakataki nazwaki na 2 oignons nasangisi na mayonnaise na biso parce que ingrédient nango clé ezali mayonnaise. Donc faut pas hésiter à mettre la mayonnaise comme ndenge bolingaka soki olingaka ebele ou bien olingaka moins otie mayonnaise na yo na oignon na yo na poivron na yo kati en rondelle ou en cube au mélanger ensemble au kangi nde otie na kati ya four. Voilà, et je vous invite vraiment à partager vidéo oyo kozala égoïste été parce que ça na bandeko ebele ou peut bazana besoin ba apprendre quelque chose oyo zu mokola lelo. Et n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne, chez Aya Mokonzi TV. Merci.